Et ça me manque à respect en fait. Voilà. Pour na yo muto za vie de couple. Ce qui peut supposons, il y a bijou, azapi na vie de couple elle sous-souté. Voilà. Pourquoi au kota kana carré ya muninga? Voilà. Pour surtout que dans matière il y a mariage. C'est impossible, il y a bijou ko singa chérie non accoucher na ye. Et ben ne kufina. On va la benganya na ndako. Na ki na parenthèse mususu. Ndenge balobaki mame pe balobaki il y a bijou mutatrika ye na makamba Justine Mata. Bakanga mame pe la kota prison. Ya bijou a sepelaka na chérie nono depuis kala. Yango a sedaki mame pela. Nouvelle basée belé. Pourquoi ya bijou a ciblé kaka chérie nono? Merveilleux, joyeux Noël, bonne année, bienvenue chez nous. Vérité News officielle, Malika Mania officielle, on vous dit un grand merci. Grande joie de vous retrouver encore une fois de plus devant vos télévisions, tablettes, tout dépend du format où vous nous recevez chez vous, dans vos salons de coiffure, dans vos maisons. On vous dit un grand merci. Si c'est la toute première fois que vous tombez sur ces lignes de ces chaînes, n'hésitez pas de vous abonner, de liker, de laisser des commentaires, vos remarques, vos suggestions, ce sera toujours la bienvenue. Lentement et sûrement, nous arrivons déjà à la fin de l'année. Bientôt, Noël, bientôt, nouvelle année. Donc, on vous souhaite une bonne année, meilleurs vœux. Je sais que l'année n'a pas promis belé. Vous avez connu beaucoup de problèmes. Vous avez connu beaucoup de bénédictions. Bref, en résumé, on dit toujours merci Jésus, merci Dieu, merci à Jésus a gagné. Toro kota 2024, toro kota 2024, toro kende pe na maponami, kalaming pe toko pona, toko pona ba kontia sika, o ba ko diriger. Je vous dis un grand merci. Tant bon on aura toujours, peu importe, même si la santé me dérange, même si j'ai des difficultés, mais je tiens toujours le coup de vous servir. Avant d'abord de commencer, de vous présenter l'invité de cet après-midi, je vais lancer d'abord un message, un appel. Nabato tout balingakade Kairé Bachia. J'ai un problème très sérieux. Dans le baron, c'est karaté, mais je suis très sérieux. Nous avons besoin de caméras, de matériel. Pour l'avancement, il y a Vérité News officielle. Pour l'avancement, on a besoin de l'émission. Donc, comme le même jour, nous avons la tête qui nous fait mal. On cherche de 1000 morceaux pour réaliser l'émission. Mais bref, vraiment, et surtout à Bakou, nous sommes toujours là pour nous servir. Je dis un grand merci. Vous avez compris déjà, il s'agit de Malika Mania. C'est avec elle que je soigner ma solo parce que je suis belé. Quelques sujets automobiles parce qu'elle parle tellement bien. Elle est vraiment très intelligente par rapport à l'analyse et accrochage. Si la réalisation est d'accord avec moi, à Fungana Caméra pour dire déjà bonjour et bienvenue à Jos Mania Malika, madame. Bonjour de Kairé Bachia, bonjour à tous les abonnés de Malika Officiel TV, de Vérité News officielle de Kairé Bachia. En tout cas, nalinga bino mingi, bon continuer à s'abonner à la page Nabiso, à la chaîne YouTube Nabiso, et ça Nabiso bientôt tombe on a s'abonner tous les jours et ça Nabiso vraiment plaisir. Voilà. Merci beaucoup Nabino tout bolinga Nabiso pour soutenir Nabiso physiquement, moralement, physiquement, spirituellement. Na monaki auto le belo komoko boye awa siko tozo kende bientôt na maponami tozo kende bientôt na maponami to voter batu oyo po bazo kabela biso mikatete lelo po bazo kabela biso mapate lelo po bazo lambela biso po babi député mo aza côté azo lamba sa baba desu na baloso batu ba donc ça dit soki pe muta uti kuna tie ba kuti ya emeli donc na ba diambe ba yebi de ke député mo azo lambisela biso ma desu na loso chaque butu chaque tongo tozo kenda ko mais na initiative yebi sanga mutu ali pona ma desu lelo na tongo loso na ma desu po sa toilette kange na buta ka sa toilette après le bala mukina ntala le bisko so opesiete yebi sanga venir ezali ozomona to voter mutu oyo espoir même pour na bana na biso lobe kozala bien to voter utile en fait ce qui te bito que na présidence tozana Fati Beton numéro 20 Fati Beton numéro 20 Mukwa Tombolo na ba député nga nazana funa mais tokolobela pe pona batalu kunga tokolobela pe pona batalu mwamba na mwamba tozana Soule Kauka. OK, honorable Soule Kauka. Gâteau chantilly. Qu'est-ce que mwamba lemba ki senso kuna côté nyonso. OK. Toke kuna bana zona kini député Elie Fiston Koloke Ezapatero. Il y a un candidat provincial. Quand on a Kinshasa. Ngana provincial au national. Il faut préciser ça. Sangi sinyo so kene ko bunda no lukota la suki kuna neni. Ngana zo sangi sa ya maka sezate. Ya ko kabola bango. Ya ko kabola. Ngana buaka kande sanduku.
na funa wana toza na maître Magloire Kasongo Maman a promis ba député nyonso ka yo maître Magloire Kasongo AVC toujours papa Didier Boudimbo hydrocarbure notre papa je te salue toza susu kaka wana Maman combien makasi eza te décarré makasi eza te toza ka wana Noëlla Tampo la patrona na funa wana kaka la yusu moi na tsaku ba numéro eza te ba numéro le kebele ba 400 ba 300 ba 100 tarati aida ke ko se retrouver même numéro na député ngo ya ningaki abwaka ba bimi ba yeba même numéro ko kada donc nena lobaki en gros to voter batu pour na venir on a biso pour na bénéficier mboka na biso faut to bénéficier pour na mboka na biso to koye ko luka to voter batu na sentiment batu na bazo ya pour na ko konja biso to yebi ba nationalité na bango te to yebi pesi ba bota mate ba papa na ba ba nani ba mama na ba nani mais o ya biso fati beto to yebi papa na ye papa Tshisekedi paix à son âme maman na ye maman Martha Zawana ya biso papa ye bande ko na bango pe to yebi famille présidentielle ngo to za rappel ba relation na bango to voter numéro 20 en gros. Merci beaucoup na yo décaré bashia merci na batutu balinga biso bo comprendre toi na biso mo électif makasi décaré yo lukanga na kati ndaku to vandi na lupango to zo tourner donc ça dit so bo occupé kuna kuku kuna ma ba mécanicien pe bazali po bino bolinga to tourner kana ba gombe to tourner ka ba personne à lix moi eza makasi merci beaucoup décaré voilà Malika Magnolko lobby mambo ya ko voter ici to voter pour na loso to voter pour na mikati to voter pour na sucre to voter pour na lobby na biso question vite fait il murmure entre bamuka ya élection mabiki ya élection des autres kenemon nungu on dirait que za ndepe ko za la pétant que mon pandista en tant que analyste est-ce que élection dozo mone mamde ko kendele ko za ko za tipo za pe pa ba chef de l'état Nzembo te ko yembe chef d'état Nzembo ezate ke na kati te moi ko yeba ka mama likolo te biso ngana yembe chef de l'état pour na ko encourager peuple congolais ba yeba ke numéro 20 ezali ozo comprendre ce que élection ko za la te biso pe to na kati ya gouvernement te biso pe te mto sa na kati ya machine biso te to taba te batu ya ka voter le problème de biso ezaka ke batu ba voter numéro 20 ozo comprendre batu ba voter numéro 20 parce que eza pour na bénéfice na biso ce que élection ezate biso tozo talela kaka bango ce que élection kozala biso to koya to ko voter ce que élection ezate to ko talela bango après élection ekozala te nini ekozala ozo comprendre biso to na eloko sala te voilà alors Thomas sûrement Malika Mandomo qui sont na souka déjà un boula tout cas ba joto compte déjà misapi to ko le bande ini pour na Malika est-ce que année 2023 les autres qui n'ont qu'on s'achever bilan négatif ou positif selon toi ya yo moko ndo bon ngai po na ngai déjà des caro ebi ke biso sans nzambe mobulu hein déjà muto azaka na nzambe chèque ils a raté muto azaka de na nzambe azaka déjà déçu donc pour na ngai vraiment bilan na ngai ya 2023 nde tokota 2024 nyonso to eza bien parce que na souffle de vie na makasi na mai na makila soki déjà oh naza nango nzambe apesinga naza déjà makasi naza déjà bien ça dit c'est que nyonso to eza bien ya important eza oh toza souffle de vie parce que non to mona te muto otomona nzela za paiement te donc ça dit soki des choses en paiement ça dit c'est que tout va bien ozomona mutu moko ta ya maboko pamba aya pa nzamba zonga maboko pamba mutu moko ta ya pa nzambe échec sauf que okoza na projet au sala makanisa mutu eza nzambe te okoza na calcul na yo eza nzambe te yo koza na calcul que na 2023 oyo na za boy na 2024 oyo na janvier fona ke ne place boy te meza makanisa na yo eza nzambe te ekoki pe ko se réaliser te mais nzambe peut-être abombela ko na juillet ya yo to kolo bateke négatif te pas nzambe négatif raté et ça toujours positif mais sauf que Nzambe a déplacé oh yo kanisaki a tiangonde na moi l'on propose Dieu dispose voilà parce que au moins il y a surtout auto sengara pa Nzambe et surtout zoa il suffit que Nzambe le qui sont na canal là on a pour saisir le kwango voilà surtout ba bénédiction ba problème na biso c'est déjà résolu et ça que Nzambe le qui sont na canal moko bopo ozo bénédiction na yo tu vois donc c'est un peu ça nga pour na ngai nyonso to ezaki bien en 2023 et puis nde tokota 2024 je sais qu'avec Dieu tout est possible nayebi qu'avec Dieu nyonso tout ekozala réalisé ce qui peut on dans kanisa qui ezaki réalisé c'est parce que Nzambe permetaki te
Voilà. Voilà, on a arrêté ma casse, c'est pas juste Mania Malika, Bika, Nzambe, nous tous en vie, bon, tout le monde a autant de la en souffle de vie. Pour nous, tant de la chose à la souffle de vie, à la bonne santé. Donc, en bref, tu peux essayer de merci en 2023, des petits taureaux kende. Mais taureau bapé, quand on a le coup, on a battu petit capé en 2023, PLR, ZAM, mais sans ça, tu as compté qu'à course, mais taureau kende. Voilà, Malika Mania, tu me connais comme ça, auto connaît qui pensa, tu me connais solo là, tu me connais les cam oyo, et ne va pas comme bébé, dans les réseaux sociaux, dans les YouTube, on est dans ma chaîne YouTube, pour na ba si ba simba ba théâtre congolais za ba fille mais tout monde fait ba garçon ba mikaka pe ko essayer tout monde a président bo manoka a tchela biso film na marché on dit azonyo sima banda kenda pe poto l'autre là to la muto ki bonne nouvelle Pierrot Ndombasi annoncé biso ay bela te Par exemple, dans les 54, il y a 4 soit Azoya tapa papu na biso. C'est autre chose. Azoya muki habite na ibena na boki na ngunda nga osani. Abon pe bana belle carrière. C'est mieux carrière que kufa mengunde kota. Mais bo rasira bana ba ko rasira bana batu mambo ya to na eloko. Bana na ba ibi ni musuba mouvement musuba. Ba shila ba kope kufi. Ba kope mususu. Shila kena sala dela ba njonti nga. Jaune ba kope déjà. Nan. Jaune. Jaune de nan. Comment la shila ba zana mingi? Na ibi shila pas le cas SB. Ah, tu jeune pas les cas SB la fille ma président Bobo. Ah. Na 9 jours. Shila na ibi pas le cas nani même ça soit kimi. Régulièrement. Bon nande mabete. Ezana ba comédien mususu to na ibi bangote. Pourquoi to iba bangote parce que c'est ba film ba mususu total até. OK. Et belé pas le cas ba TFT. OK. Ozomona et belé ba ina ba na époque YouTube, tozo la bango ce qu'on a ba place au YouTube et pesa. OK. Tineti Shila on na ibi na SB. OK. Omoni. OK. Naibi na SB voilà quoi donc mais la copie Koufi mais si la président Bobaki Bora ngunda kuna copie Koufi aboka ngunda te po Shila na kisha atiki Shila kisha ça kasha doze bebele kuna kaza go tiko aboka ngunda te po ka atiki batwana mais évangile oyo la batu liboso entre parenthèses président bonjour kuna boka ngunda pe la nyama ma pe ntina suka c'est mieux Bon, tout le président Pierrot Ndombasi a annoncé biso chaîne YouTube a annoncé tout le film Sika na komba raché impossible. Au moni film na comment on appelle président Pierrot a affronté le baba simili ba sala tout le ba producteur la mingi ba fi ton mona qui affiche ton moni annonce wana extrait wana ba impression les comment. Oui, ben impression ngeza bien parce que bango tout bana ba talent au moni ko soutenir baninga pesa mabeto mais quand même peso au moni ko za un talent no ba biso to sala ba chaîne YouTube pour ani parce que to mona ki que non comme na ngezo kende na travailler tam sou na fimbu comme na ngezo kende comme na ngezo mata pourquoi pas ngapina sa chaîne nanga on a ebi ke za pe bénéfice pour nanga ozo mona parce que au moins il va faire un mbongo mbongo est mystique et décarré yo moko ko reconnaître la mutu na OK na salle la rayon mbongo mais comme na moment aussi mbongo on peut pas pesa mbongo nanga ozo ko kaka ko pesa te malgré ozo reconnaître que ngam na salle ko zo mbongo wana à faire un mbongo est vraiment compliqué et heureusement na bango ils a caché mbamo pesi retourner mais quand même ba président Pierrot bana ba talent na bango quand même ba exploiter ngopé ezala ka te basi oui ba de konabiso basi bon comprendre so ka ba musique ba tapage nocturne ngo ya ba député propagande ngo donc na misusu pe ba yebi ke ba ko zoate mais pour ba tourmenter biso kaka donc musique ba jeep ko la moyen donc c'est même pas que l'élection ngo izala ba ko zo ba te ba tika biso to vana ki meto lembi tapage nocturne. Mais on m'a présent tout analyser non affiche wana to moni lelo na kata affiche ache ba nzoko peno to lobaka to moni mamsi azali kolo to moni Belvi Kandi ba chena se to moni koto to moni Linda Kot to moni Naomi Ngolela to moni Omar Kabongo to mona yemoko comment on affiche wana comment ça des têtes d'affiche wana ndé ba l'accès sur les réseaux sociaux qui ba loba na raté ba sola raté est-ce que to s'attendre na dio moko to s'attendre na eloko moko na ba oni tableau moko bon mi balé Dieu est en côté. Dieu est arrêté. Dieu est arrêté parce que ce qui Dieu on a photo mon on a SB. OK. Parce que si la dette au monde est ça ba Dieu na ba chaîne na ba susu. Na ba chaîne na bango. Ba sali c'est ba Dieu. Mais na SB tout monde ba Dieu na bango té. OK. Vous comprenez? Et combien de fois sur Pierrot tie bango des fois ça Dieu n'est pas Pierrot. Je pense pas. Et ça que Pierrot mutuna to ebi théâtre ndenge ezalaka lelo mutako ya sali tableau na ye lobi o ya sali tableau na ye ozo comprendre ezaka ke ko mais peut-être bango te ndé kasi o to loba te
Ezate que ce que ils bongo. C'est qu'il faut pas ça la fiche ya bango nyonso bakangi photo bango nyonso batia fiche. Ah OK. Pas tomber ba photo ba différentes photos. Ezalate. Ezaka que. Pas la ça pas Pierrot no ça pas. Ezaka que non ça la film na nga de carré na barezi balobana te, de carré na tableau na lundi, barezi yo tourner mardi. Eza bongo to ebi théâtre ne fonctionnaka. Parce que déjà ni na to ebi sao. Et ça la maté pourquoi? Parce que surtout au monde que Dio na fait ça la il fait ça na SB. OK. Parce que si la appelle ça ba vie na ba chaîne na batu mususu. OK. Na ba pièce batu mususu. Mais pas na ba zongi c'est là yango te. OK. Donc ça dit ascenseur wana. Ascenseur wana zonga te. Ce que za zonga, c'est que faut zonga na SB. OK. To me pe na SB pe na si la pe na fiche asika ke intel aye auto ebi ke to mona ke ba loba na raté. OK. To yo mona na SB. Vous comprenez? Tu comprends que oui, ah, bah, l'obani, hein, bah, bon, ici, c'est tout à fait, bah, il peut pas dire que c'est sincère, oh, il peut pas ça, il a rabat. Mais pas Pierrot, ils ont affiché salami, oh, bah, ils ont bandi la noce, quoi, donc c'est biso que, nani, bah, on y a ce bazana, quand filmé, wana. Mais sauf que bazana, bah, tableau, mon côté. Tableau différent. Vous comprenez? Bazana, bah, tableau, mon côté, oh, un jour à tableau, naïe, oh, pas un jour à tableau, naïe. Donc c'est un peu ça. Mais comment d'initiative voilà déjà au monde bazana na même affiche voilà pour jouer PC camarade tout dans la tableau naïe. Ça nous fait voir qu'on dirait bah vraiment la prompté, on dit bah YouTube, bah YouTube bah chama bah conflit. Bon ceux qui ngana ça filmer na ngana foot au caché na foot à barezi caché barezi boya parce que dès qu'on tourner na kata film wana. To dès carré quand ça un coup de pouce, dès carré benga na jouer na film na ina boya parce que dès carré a bengi ça qui peut-être que le rachou peut retourner. Non, nako ya peu importe tanga solana le rachuter mais ngana ko ya ko sala coup de pouce na muto pas sala nga coup de pouce. Vous comprenez? C'est un peu ça, ils ont dit kamuté que so nini non ils que Pierrot a tourné na ba film na bango. Pierrot sala bango a jouer na tema mobimba a mi pesa ka corps et âme. A pesa ka vraiment sens na après ça vraiment le meilleur na ye. Ozomona. Alors bango ba pe censé ya ko zongi c'est le meilleur wana. Alors bango ba na posa ça te que oh na film ngana auto sola raté na film Pierrot na yate non Pierrot pe ça bango le meilleur donc bango pour bazin temps zongi c'est là ye. Mais bango peut-être ba ko comme na point ya ko boya ceux qui Pierrot bi que na jouer c'est binomi ba le même tableau. Peut-être ba otala ke était aussi batté. Voilà peut-être ne pas connaître mais Pierrot déjà tellement zia mobile za mukolo ayebi que na ko jamais ko proposer loko na yebi que c'est impossible. Alors mieux vous na sangisa kaka baza na bona kata film mais na ba tableau mon côté. Donc ezali loko Pierrot sali. Voilà. Mais comment on appelle na mona commentaire ba ah pourquoi ba sali na fiche ba chez si la za likolo makasi ba msuba tibona c'est point ni kocha différence voilà. Wana za bato ba problème. Ba problème abenda mutasima ba pourquoi moi ba faki mi yemo pourquoi ba za la likolo ko ba chez si là ba zo benda ba chez na c'est pourquoi yo mon commentaire à un commentaire. Siro, pas de commentaire. Commentaire on est que parce que ba geste na o. Il y a tangi, la moni explication dit que point ici la likolo ba misu na c. Fait bazala. Déclaré vitaba be. Yo comment la commentaire là. Eza bilobela, eza ka bato o balingaka ba on boni mutu pe soko linga selo kama la moi faye ba ke ba combat perouya ba ko yela pe na ba stratégie ba ko yela pe na biloko ba ninge mo be Pierrot ndenge ni osali boye ndenge ça alors ton pays fait un réforme très sage na ndenge koti makambo ngo ndenge koti histoire ngo il fait très sage pour ne pas perdre bateau yaza na besoin na bango o ba za utile na ba film na ye kotia ndenge yozoloba wana o azaboye en tout cas non ko quand même pas ko sala yo sala ro te boye boye te za boye quand même zo comprendre na za ba za liko ba misu ba na se en tout cas ça misa ba yo nde ba chena affiche ezakaka ezana ngo kaka peut-être pas si affiche pe lobaka peut-être si affiche pe lobaka comme ça la communication sur le plan de la communication affiche lobaka OK supposons si la table c'est pas la principale OK ya on bâti bongo. Oui, c'est vrai tout le monde en a ba film mais son mutaza principal ba tiaka yimo ndenge mobo. Mais na moi na pe loko ya grave wana ti. Peut-être quand mutu so azaka éclat. Ah OK. Et c'est ça les rabana na luka. Peut-être so mutaza ka éclat. Makambu. OK. Azo frapper kaka. Ata boté na manière moko boye. Ba mo na ekaka lumière na éclairer. OK. Ozo comprendre. Ce qui peut battre na place so bataki batu wana banya ba loba kaka
ye batie ndenge boye on dirait yazo frapper ngezaka ne mususu c'est-à-dire ezaka éclat mutu pe et même mutu pe na ba dimension mususu vraiment avant de to club so si j'ai oublié le montrer capteur que Biron Dombasi a la côte na monde oyo a s'emporter te na ba vent oyo ba vent nyongo lobela par rapport à cela. Oui, parce que et que na chute n'était. Oui, pour que na chute n'a été parce que a mélangé deux personnages oyo. Place bango baza makambo ezalaka. OK. Ba fan bana popularité belé. Bana popularité belé. C'est-à-dire bana ba fan o batuna batu bana ba manière ba ozoya makambo na bango. OK. Alors parce que soit tu muchopi, batu muchopi c'est ne na bien tout le beno dikam. Pas ça muchopi ko boani yo. Na bien comment ça ni sangate na bossa était au rattraper ngana comme muchopi. Non mon muchopi c'est dernier tazo lila mingi. Tout si genre si ça na auto côté. Toi tu m'as kamba moko. Baba ku batu. Muchopi. Problème. Il faut tout ça l'attention na bateau tout monde a été. Au moins bateau tout monde a été, faut tout ça la très attention na bango. Baba ninga bisoté. Tozo anan. Il faut Pierrot a ça très attention à deux personnages Johanna. Voilà. Donc bana popularité, bana public, bana bateau oyo to maîtriser bango té. Voilà. Ba bon on adore banzo. Il faut à peine maîtriser belé. Parce que comme anini ke o baba ko ki ba finga ki ye ba finga ki Pierrot to mona presque elle biso jama mbabongo. OK, presque à chimpe. Vous comprenez? Après la fin de compte tout le monde va solide na mams. Alors baza na ba nerf solide donc ba ça ba deux personnages on ba tourner ba film na bango baza na ba nerf solide. Et comme la bisoté le comme Muchopi na comme kolela. Muchopi leli ou apipé. Allez. Yo mona vidéo Muchopi té. Muchopi bazo lela. Oh. Pour nani bazo ta ba film na été. Bato bazo ta la film na été chaîne na ezo ta la maté. Chaîne comme kilo. Chaîne comme libanga. Kazo ko. Na vinja me na mo ki passe. Ozi Muchopi. Comment na Muchopi? Mais il na vent ma passion. Na linga mingi. Nazo ki passe ndeko nanga moi ça zo lela chaîne ezo ta la matata bisu na réseaux sociaux sur ba chaîne comme kilo. To lela rabo. Oh là là gidana. Nana yibe makolo. Munene bonja mbela ngai. Ozi Muchopi. Mais tu vois que Mimika bon jouer na sagesse ya ki na ne koto abo no pesa ne position peut-être Mimika bon esprit ana posa muta konza eti une fois ça dans quelque sorte ça fait partie de l'esprit. OK, ça fait partie de l'esprit. On a talent mais on a l'esprit pe na talent nanga na esprit na ko kanga talent nanga te na ko kanga ngote pour na kaka donc personne ba futa nga cacher $150. Ozo comprendre? Mieux vous n'avez 150 à côté, n'a 150 à côté, n'a 100 à côté, n'a 50 à côté, na moi on a bibi na 500 nanga. Vous comprenez? Sunganga. Attends na journée mon compte 200 na retourner na différents sites, ba tableau donc vite fait. Il y a un salon au bongo. Vous comprenez? Et puis ezo la qui ça que naza moi si le quoi yo ko manipuler ngati. Vous mona. Parce que tu fais assez pardon. Muchopi a reçu un pardon et loko yemo kazo reconnaître que loko ni na sala ki ya mabe na sumbaki na nganda côté nini na s'excuser pour que chaîne na ils ont la stabilité. L'avant na ba donc na Muchopi. Ata ba shit. Eza ko zanga vision na ko zanga sagesse. Muchopi bondo tourner pas si là. Kaka yo moko Olandi na kaka be miso ba youtuber na ba youtubers o vandio memami na van wana mais loka biso to koyaka na biso te to so para déjà la sigesate Olandani na van wana oyembangu na émission tepe kiti bino baba cook bino boy na boy mucho place tala résultat okomi ko lela na moi moko zo sala vidéo deux fois pour lelaka nzembe makambo conseil vite fait to kla mso repesa Muchopi asa ndeni conseil zate asime tout ça toi sima décarré attends pas que bien zo c'est
Jos Maya Malika. Non, babe. Et c'est constant de sali. Et tu as jour à Navandi boy. Tout le monde a les ketchou. Non, tu vas les ketchou. Mucho pas de Écoutez la nini. Écoutez la nini. Oh, bozo te la chaînité. Fille, mais zo te la maté. Na pesi mo production. Na mututé. Ceux qui n'a bengi ya Gabriel, ceux qui n'a bengi ma Theresia, ceux qui n'a bengi Batu boy. Boyate. Yo yebisanga muto ko mimika bongo soka sali film na ye Muna soya muto ne soko ya et puis à cause de la victime na likambu moko te ata ko Cardozo mille esprit ben théâtre na sima na bango azana esprit azokende azokende partout aza kaze na sika moko te ai ben pas mis l'esprit na tsida oui Cardozo atika la bongo olingi ngate pona kenda pa si la vanda kuna ngapi na chaîne na ngana api mosi lokwa yo voilà ko na ngale ki bato bepi na bassin OK bassin susu liko na ngope pour Cardozo pe bazwa ki na théâtre a où mela te te Cardozo pe na théâtre akenda pe wawa OK ozo comprendre tout ozo loba bon Cardozo pour Cardozo pe akenda wawa akenda penza parce que na mona mi benga mi l'esprit na comprendre na bien fio yo par rapport à l'exploit mi benga mi l'esprit pamba te na makambu tu OK pour akenda penza ozo mona pour l'élise même na Mike la Duchesse ozo comprendre donc vous avez l'esprit mutopi ovandaka boka neti kombo na omoko okusumu kamba ya moko pourquoi ba tio mungwa on dit ba tio mungwa oya o démarra ta le ba résultat okomolela okomaka kolela nyoso kolela na kolela okomaka kolela nyoso pa nani ndenge abetaka na paye di peuple mutoke makila ozokuna MC Baba, on n'est pas un année. Donc, net pour na mucho pelo ko lobesate. Batala e kaka. Batala ye boyo ko ma botala e baba cook. Baba cook laisse tomber. Baba cook botia na se bo aider mucho pe bozo nga botala ba chaîne. Pardon, na bi ke baba cook boza batamite mama lamu bo abatu mo boza social. Bo abatu mo boza très social bozo nga bokende bokende botala nini et osala biso pe bien tout monde bino tout monde ya zongela obeta ba vie na ye ndaba ndeko. Mais c'est mucho il faut s'excuser car c'est ngaka pardon comme tourner partout les bagnes va tourner et ça les paye bien. Pas de moment pardon penza pas Alexis même sans loba. Même ça na benda nga compte par rapport des fabricants ça là et pas fallu. Et ça paye bien. Et bien déconné. Ce que ça na mis soit aigle, ça bon. Ça sera mieux. Donc voilà, merci beaucoup pour votre talabiso. Vous comprenez que c'est Jos Maya Malika, l'une de nos youtubeuses congolaises, de entretenir une émission. Sur beaucoup de choses, analyse, au liker, au partager, au commentaire. Et vous savez, vrai kitoko. Voilà, on vous dit un grand merci, merveilleux joyeux Noël à tout le monde. Barota Labiso en scénette. Bon, voilà, Jos Maya Malika. Quand on a les solo, toujours à la casquette, ça moi ça libère la pose à Anoana. Tu veux sur la biso, il y a pas la biso, comédien, la biso, c'est ça biso, et surtout à France, ça me na biso, si le là c'est que ça biso, comme il y a Charlie Nonga, vu de loin, comment on est qu'on nous a jusqu'à preuve du contrat, on comprendre et qu'on murmurerait, juste une mataration dans le bal à péter. Question dans les abos, ça moi ça libala. Comment libala le bosso est koufi? Deuxième libala, ils ont occupé dans nungu, bah toujours en français pas les filmer sans fait. Est-ce qu'elle a faute? Et qu'on a la caca, elle manque de partager la faute entre les deux. Parce que juste à preuve du contraire, Moutmort a s'est prononcé à la télévision. Ah, ngai loko na koloba. Te tali kaka. Ah OK. Ngai loko na koloba, omoni nde baloba kaka nyoso elikamuso esimbite il faut kotika. Et loko lekitika ezate. Mais le problème nangeza avant kotika. Tango luki tika pa mutu oyo. Est-ce que plus ozo kende? Ozo ko s'assurer que makamutu eza OK. OK. Ko sone ezalate, ba dispute ezalate parce que mibali bana ba rabi. OK. Vous comprenez? OK. Mibali baza barabi. Parce que oh yo boy pas na vie de loin. To éviter pas au Kenya, pas Richard et pas Pichou et pas Patrick et pas Nani. Est-ce que pas au Kenya wana a vous la parfait? A rosala oh yo kuta qui pas vu de loin té.
soit des années toyoka to ko condamner pe quand ndongo lobi bango mi balé balobi té. OK. Mais est-ce que qu'est-ce qui prouve que kaka Justine Matanda Zamabe? Faut que nous on a deux volets. OK. Qu'est-ce qui prouve que Justine Mataka Mutazamabe voilà. Vie de lui ça bien. Parce que soit disant toyoka pe que vie de lui a bota pe libanda. Vous comprenez? Okay. Tout ça là comme tu as ba preuve makambunya sauté. Tout monde a mamé pela yaka aloba pour na Justine Mata. Et comment a-t-il mamé pela akenda prison? Pour to ko taper na likamba. Tout ça pe wana. Vous comprenez? Malgré mamé pela zaka na droit ko loba makambo wana te pour état la kaiti. Vous comprenez? Voilà. Mais eloko wana décarré et ça va terrain mo boto ko beta non boité parce que tu as ba preuve ya makambunya sauté. Tu as be loko ikaboli bango ti. Voilà. Pas des euros minimum qu'il paraît de Toroyoka, il paraît qu'il a vu de loin de Abimi Saka, Justine Matanda, que c'est là, quoi, Justine Balobag dans l'émission, bon, tout le monde qui ont les cas vite fait, et après, les zones dit qu'on est au Lobamabongo. Comment des motos balayer déjà, pour Nabimananda, quoi, il faut divorce. Mais quand on est au Lobakimo, est-ce que, en fait, ça fait, ils ont pu savoir, moi, réflexion qui est comme musique. Ben, c'est mieux, ben, quoi, il s'est pour comprendre, éclaircir, voilà. Toi, l'éclaircissement, il est solant. Pour na boyna lobalikambo, ils aient un côté, voilà. Pour s'exprimer bien, pour loba bien, ils ont des vie de couple. Voilà. Tu vois que lobaka bongo tina divagation. Parce que zama kambo ya vie de couple, il y a batu ba côté devant nzambe devant l'état. Famille et vanda. Famille et vanda et liambongo batambe melama. Mieux vaut ba ya ko loba na biso pour te comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Ce que ça pour na Justine a tikindaku ya libala na ye parce que vie de l'oiseau bota bana libanda. Mais mi bali bazan ndenge pour nga comme na santé ya vie de loin ndenge azana maladie. Nazo ndimata ko ke ko sou likangu aboti sa sou mwana. Souffle on e ko ke ko boti sa sou mwana libanda. Pour nazo bombe énergie on était pour moi juste mata za munene. Ambishi. Et je sais que souffle on garde on kaka pour na mutu moko. Mais suko tangu na momo zo kende suko ke ko tsa sou zemi libanda oya susu na bana. Na beaucoup la les peut-être Justine na vie de couple na bino zotala kenga na za munene mobali na nga to ko kendaka kaka na rapport sexuel à tout moment te pour na ko protéger pe santé na ye mais ante ta mona kaka boye la ke bana ba bébé libanda na ebite ndeni ni eloko ngo e se passé entre parenthèses to senga na bango ba ko expliquer biso voilà va tout ça ba expliquer parce que to moni be vie de loi ba kende ko rendre visite ko lela wana pourquoi vidéo là lela kaka ba vidéo mingi ça beti so mki lela kanisa nini ko lela wana surtout ils carré de ngose émission na hôtel et le béno ils ont accent na virgule non ils ont tout capté surtout pourquoi il y a des loin lela kaka oui amona ka ni to amona bande ko na oui ko lela na peut-être eza bon nit ko lela wana eza peut-être stress ne Justine atiki to ebité mais il y a on a lobaki na début il y a question wana Justine soka tiki vie de loin pour vie de l'autre tromper ta page norti musu ezoya nazo ka ya makelele nzambe bolongo l'élection salama Qui me kota tozola la pongité badulu bana kasuna banda kuna ngote comment de ko le kabiso na bandia na biso pardon en passant on te comprend voilà ce que Justine a tiki vie de le profit de les obota bana libanda bondima pour le meilleur et pour le pire pour le pire wana bo supporter ngo te ba bisa bino pour le pire ngo ezaka ndenge nini pour le pire ngo za yango wana ti muto otikala koma nzambe te oyebi ke tokota nanu na parenthèse moko décarré oyebi ke lobi na vandi na réfléchir mingi na tanga ya Bible OK na tala na film ya Yesu OK faut la film ya Yesu mingi ya Noël te faut la ka et fongola mutu mémoire oyebi ke neko kopa ke muto atika koma nzambe te oyebi po ani pourquoi Nathalie film ya Yesu Nathalie Pierre Pierre a wangana Yesu 3 fois ce soit et puis devant public mais à la fin de compte Jésus a pensé que sous clé à royaume est-ce que au sentir niveau ya mutema on Jésus azaki nango po biso ka soko tongi mutu ya sambuso na réseaux sociaux po tonga ki bongo mutu awangani ye na en public boye abina yebiete
après na souka nanga pesi sous clé ya royaume c'est prophétique, c'est très bien prophétique. Te mutatika ko manjambe te oyi pa na loyi bongo pourquoi Nathalie ka Justine mata tiki vie de loin soit disant aux tromper mais entre ton dimaki pour les meilleurs et pour les pires toi ton dimaki pour les pires wana eza oza ko s'attendre en tout na nyonso po Justine kuta munene ata mbala nyo kena ndako ata kondi bato ba ko maki okondana te papa ebiso batamiki bino ya namba moko ba namba mo miku ebimi boya po nyo ko kanga mutema te qu'est-ce qui prouve que nous tiki ok pas mutu mususu kuna Roberto yo jusqu'à liwana bino il faut être sage tango tonto ça ba divorce faut tous être très sage to eza oyo ki mato ya bato to eza bato ba conseiller so esimbite tika et na biloko mususu eza te ke zo simba tete eza te ke tia mayele tia bonjambe est-ce que na vie de couple na bino bote nzambe na kati nani za base na bino basa bolingo na bino surtout pour ndenge mabete Justine aza nanu amona na rapi boto ebi intimité mutu na nzambe ponga pe mutu ko traiter na manière na ye yango mona ebiso na ko traiter mutu te parce que to yeba juste là exercice até parce que na ko loba te ke est-ce que Justine mata sambelaka est-ce que na vie de couple na ya tsaka pe nzambe parce que ngapi mutu ko shishinga na musika boy ana personne suka blé mais intimité na kana nzambe ebité na 4 na 4 pongi na sala prière na chaque 4 heures donc moi peut te juger peut kuna pe exact voilà mais entre après votre système solo autour clan na biso ngo parce que autour maîtriser ngo pe bien parce que pourquoi notre qui mouvement ça c'est prononcé mais c'est que solo moyen na réseaux sociaux expliquer après tout ce que tu que non ba 5 épisodes 10 épisodes épisode 1 épisode 2 épisode 3 voilà il y a biso ba seul épisode oh ya non parce que le monde toi vite fait nani to mona libala liboso vide la bala to liboso légalement da balende magistrat te kufa ki ah ya liboso da na ya kana ni za ngola Olga Mbambi babala na penza légalement libala te kufaka comment ta bali sous Justine te ko ke nungu to ke kufa est-ce que personne to benka ko landela na mo soubassement faut peut-être le loin pété te peut le va vanir ça peut attendre peut-être ba mabala na zo kufa pe bongo pourquoi comme conseil en tant que femme le bon ça libala n'a pas rien de loin siko divorce ya ina Olga Mbambi toye ba suite te mais bato bana ba vraie version ba expliquer biso boye la biso na WhatsApp nde boyaka ko bete biso pe ba vraie version makamususu o baza ba témoignage vivante na bangola ngo na bakisasa na bakingola ngo na bakishasa ngo ce qui déjà parce que le bépé que mutu so kaboina oyo kaboina oyo ce qui na kaboina Christine na kaboina Bénédicte le bika te ke kangani munaza mabe peut-être tam suba comportement ya bango ndezo kokana nanga te toi compatible te tozo kutana na ba comportement te ba comportement zo kokana te yango zo sala que to survivre te na relation na biso ozo mona yango monto bilo quoi tozo yeba te moi to ko juger za te mais il y a de l'oiseau qui est déjà dans chute et jugement dans les réseaux sociaux parce que na Olga Mbambi bozala te pona nini parce que ça na place muzu to mona batu ba condamner makambo sala Olga Mbambi ya ba retour réseau yela yo c'est ça to ebita sala Olga Mbambi nini asundola Olga Mbambi pona Justine Mata ozo comprendre quoi chez Martha moteme pona ki yo lelo lobi ekoki koboya yo pe kelinga mutu mosusu fala yembela biso nyonso totimba pe tozala sage na bangagement to ndima owana likoya kobala mobali oyo po atiki muninga est-ce que lukoye ba raison pourquoi atiki muninga po ya kobala yo cause de divorce na bango po yo ya odondwa. Merci. Voilà, merci beaucoup à Josmania Malika Toro Konze Paysan Malam Mobo like bo partager votre like commentaire. Bah veut le meilleur tout barota la biso meilleur VA et deux Jakabou que 3 fois star à la maman. Je tiens à signaler aussi Vérité News officielle a besoin de matériel, caméra, micro parce qu'on a besoin de faire des émissions chaque jour. Maintenant on a des difficultés nango. Nous faisons des émissions de manière appropriée, toujours souffrir makasi.
Sans déjà plus de détails, au côté de la WhatsApp, on aura le temps de vous expliquer comment ça se déroule. On va avoir une caméra, on va un micro et ça va bientôt machine et on voilà. Juste moi, je vais te dire que tout le monde qui émission de l'émission autant un peu combiné à combo maman et là tout ça émission à la fin de l'année, ça va venir le meilleur. À bien on hypocrite c'est attendre bateau à solution ça bien mais comme la combo ya Mao qui voulait bien couper ça a été parce que à solution ma bien comme la combo bien couper c'est pas il y a des choses à Yuda comment on a pour répondre bon à la télévision et ça cause la vraie tu peux cause la peut-être bon hypocrisie tu peux bon il y a bien traverser na barando comment on va dire ça c'est bon inaïe rôle bani bon hypocrisie comme bino makamni so comme ça ka hypocrisie oh aboyi na ya ba opesa te aboyi na c'est clair aboyi na ya opesa te est-ce que bango baleki bapesa ki banini bapesa ki ba bijou na senga pardon mais ya bien ya bijou a senga mbane balala ko ka lo modèle na ya solo lika munene bo oh yo ko yonde avec jour bakanga na parquet ba van avant na na parquet ya bijou il a mané à jaune abi zipika ya ba mili banda ya bindi banda la mobana bike mobane ko ya nani e bien ya gode so ya nani to ko la na biso nga mobala nga bengani nga wana bijou la na so mbala ya bon ya epela bon ba ki olala na ba luka place ba ki olala abi eloko ni bijou mbala bengana e quel jour wana ya bien même plein na lobine émission abi mobali na biseke tango tikala na kasho bijou ya bisanga to ki luka place ba ki olala parce que mobali na nga bengani nga ne pas ça ina bijou la reine ina été pour na magistrat mata ina pour na makambo asenga ba ki olala ba ki na makeke ya masisi ya manono dika munene bo non munene penza que le modèle ou en tant que mon célibat il peut sa femme mariée ceux qui est bijou sengi mobali ya mame pe là-bas qui ko coucher na yi ba ki olala c'est que y a bijou za sous dans le mariage té c'est que y a bijou za sous en couple té parce que nga na mona grandeur à likambango naza femme mariée na ke coucher libanda na mobali mususu likamo elekamu nene ponga na chibawu nanga na longo non te na za na muluba na longo linanu ata na mobalo aza mukongo ata na mobalo aza mongo yaya oza mosa libala mozo ke ko coucher na mobali musu libanda na conseil na bande ko nyosa basi o baza ba femme mariée ato bala muyandi ata bala muteke ato bala nani en tout cas eze loko oyo même na miso nzambe nzamba ko beta o fimbu un jour tango ndimaki engagement na mutu sala engagement na jusqu'à la mort sikoyo soki mame pela akoseli bijou makambo na ebité mame pela osala on intérêt ni voilà surtout l'intérêt ni donc non na ngana ni suko juger batuté donc na paramètres nyonso donc na ba parenthèse nyonso soki mame pela koseli ya bijou likambo intérêt na ekozani parce que na réseaux sociaux pe ba ko kosela makambo mingi chérie non moi on dit chérie non chérie non na chérie non ba ki olala on a intimité chérie na de na ndimi na nuté chérie non chérie non maman banga botai na komba chérie non c'est dit que tu chérie les mame pela ye moko créer kombo ya mobali na chérie non voilà mutu mususu ya ko bénéficier na ngo chérie non il y a la prison la leli na ko ki jamon être makambo eze belé il y a pas que si là na quand on dit que si la mutana ba problème nous aura des silangani kutuko donc silangani avivara mieux que les autres tu as la paramètre ça chérie non parce que mutu asali marque na ye chérie non parce que yemo na kana prison mutu mususu a profiter na kombo ya chérie wana oh babota ye na ngote yemo ka ye a s'imposer na chérie non na ye dikamo isa sombele siko toki na parenthèse mususu ya bijou okomi na likanisi ya ko proposer chérie non likamo ile kisomo mimi na okokate décarré lelo ina ba sujet boboé non mon catastrophe je te ba sujet mo très catastrophique na ba chérie na bien
Chérie, non. Et ça me manque à respect en fait. Voilà. Pour na yo muto za vie de couple. Ce qui peut supposons, il y a bijou, a zapi na vie de couple elle sous-souté. Voilà. Pourquoi au kota kana carré ya muninga? Voilà. Pourquoi il faut kota na carré ya muninga? Na éviter. En tout cas, elle est kilo, au moins ils ont la légèreté en fait. Au moins il y a lobaka. Moi si soka outi na divorce. Tous en étape il y a divorce. En tout cas, méfie-toi ne loko nyoso ba bengi délire, méfie-toi ne loko nyoso ba bengi légèreté, méfie-toi ne loko oyo ebike et ko rendre yo vraiment ba valeur té. Parce que ce que vous avez un divorce, soi-disant, parce que naïbi nangate, il y a bijoux sur une étape de divorce, to ba kabwana, to azana, pour surtout que en matière il y a mariage. C'est impossible, il y a bijoux à kosenga, chérie non accoucher naï. Il y a des coups non, ou bien la benganye nanda. Na qui non a parenthèse monsieur. Nenga baloba ki mami pe baloba ki il y a bijoux mutatrika yé, na makamba Justine Mata, ba kanga mami pe la kota prison. Il y a bijou à sepelar na chérie non depuis kala. Yango a sedaki mame pela a tende prison. Très belle analyse. Na espace wana kotika la vide. Il a récupéré chérie non. Entre parenthèses. To. Il y a bijou aza sous son mariage té. Azakaka n'épité. Il y a pas de question. Et ça entre parenthèses, entre guillemets. Mais en tout, ceux qui m'y basé belé. Il y a bijou. Te m'y basé belé, bachi la baza. Oh, tu es là. Bachi la baza. Te aza visible. Aza visible. Bachi la baza. Tout le monde m'y basé na théâtre baza, y a ba flou pe baza. Ah, ba mcher baza ba mouillé. Oh, ba mona na gâté. Ah, ba mouillé baza. Vous comprenez? Bachi la baza. Ba Jorvi baza. Ah, tu présentes Jorvi sur le Macambo. Aza mobali. Ah mobali. Bo basi o ba olinga ya na baleki bijou, ya bijou leki bonani. Pas ya bijou si bien ka chérie non. Abika. Ya na ina kota. Mi belle basé belé. Pourquoi ya bijou a ciblé kaka chérie non. Qui fait votre super chérie non na miniature yo bien. Tout le monde total aza ndenge nini. Mais na mona na Facebook. Chérie non aza mouillé. T'es à mouillé normal. Normal kaka. Normal kaka. Ça. Il y a Karine pas là au capi de la monde. C'est que baza bagou ya bijou. Allez normal penza mouillé té normal. Pour moi les bijoux pe azana est taille normale. Barbe taille moko. C'est que ça bagou ya bijou. Parce que ceux qui les longs a divorcé na mbali nanga supposons. Ceux qui a divorcé na mbali nanga déjà et ça na maté maintenant on peut savoir qualité. Ceux qui pendant se soulager. Faut que lukaka moto kaka aka mouiller le quoi paradis. Mouiller penza. Mouiller penza. Tu vas la mouiller à sang. On a se soulager. Faut zala kaka mouiller. Peut-être si y a bijou ça soit mariage té. C'est comme mon chérie non a mouiller. Yo benge mouiller té mais pour na bijou ta mouiller bala. Ah mouiller ça normal. Yo mouiller normal. Mais ta mususu pas bijou ça mouiller. Ah peut-être quand sunga kaka na butu par rapport à lisungia. Normal ka. Bon, normal ka. D'accord le baté que c'est solo to le couteau entre parenthèses. Pas m'appeler mutalo bien. Elle m'a m'appeler ko senga ako limbisa té ata la lambane ako limbisa té. Il faut limbisa po chérie nana so azapi na batu so akoucher na ba mama epela yebité mukolo découvrir limbisa kakati. Ça dit il faut limbisa po asala ngo pété. Po so ka sala ki ngo na bijou ana yo yebise pété. Alors, le cas est salamité. Alimbisa e. Voilà, tout ce que on a dit que on a. Alimbisa e bijou. Alimbisa e parce que salamité. Mais il y a bijou qui des fois à triquer ne pas justement tangala la sona chérie non. Oh mon tika umnene boy. Ya mabe ya ngwana na bité intérêt ya bijou za kinini. Ya bijou bon, ya bijou aza c'est une sœur pour moi. Aza ya nga pesa ki toujours ka ba conseil. A luka kaka a garder ba valeur na ye et au sala est bien.
Na respectaki minga garder ma valeur. Voilà, gardez ma valeur, ça allait bien. Tout tapé sur l'émission, mon cahier Bichot au sala après, émission Emmanuel Pela, émission Bichot au sala. Ah, na super promo, faut tout en chaîne, on a super promo. Tout le monde babine na 2023 n'était que tout et les autres qui sont aussi là, tout en 2024. Bateau ko limbisa, abina ko limbisa batu nyonso, sauf yé. Na yé wana bamba ba chepso ko photo ya sila bisalo. Donc on comprend. C'est que basola na caméra. C'est la caméraman, c'est basola après émission illustrée sila. Donc on a bijou na sila. Ba kotika la rosola, te comment na ko taguer sila bon biki. Baza ba camarade hein. Batikala za ba camarade te. Batikala te. Batikala za ba camarade te. Batikala za te. Comme ça là il a regretté kalangwa il a toujours na ko asala ni. Tu bi te bicho di ba masala. Ye bijou ka ye moko nda yaka kaka ko loba kaka na kombo sila. Non to mona sila leki na TV ta loba kombo ya bijou. Rando ça la capé bien. Au moninga na sepela na rando eza na ina take yo po yo take. Oye to ye. O take nga pe na ina take. Siko ya ka pe na argument kitoko. Siko ye bijou ya kaka kolela lokwa mutopi. Aya kaka kolela komba sila lokwa mutopi. Aya kaka kolela na mutopi. Aya kaka lokwa fiere nda lela mutoki makila abeta pa idi pe ba futa mbongo te na ko. Alela ka na komba ma de biso abanjala bampia. Likambango eza nini? Ye bijou ya kaka kolela eza nini? Pourquoi tu pleures? Mais tu la police moto te boza ba camarade te boza. Mais c'est ça le monde peut-être en cachette éviter peut-être on va déranger qui siko. Ka ça lo balika mbango, ta lo balika mbango te. So ya bijou. Kala na mando ta be monsieur bijou siko na ta la sauter. Nous on a répété la mère de la science. Ka lo moko. Kaka yango. Kaka yango. Donc ça dit na ebité ya bijou le la nini? Ko le lango ezaka par rapport à quoi? Si la salle est nini. Ya bijou yebise biso yo na sila bo wela nini. Pour ceux qui attendent ba mandat, ba ninga na ya génération on a bo sala ba théâtre. To comprendre mandat kenda poto au vivre vie mususu, peut-être kanda wana yango ta mususu yo oyana ngosko yo na sila boza ba ninga te, boza ba camarade te. Ceux qui attendent les ya ko loba bongo to comprendre eza ba ki amitié ya na sila o ba salaka nde ta mususu et même bango na dimension wana. Muto bazala na sila balala na sila balia na sila ye wana le ya ndaya. To mona ke pa ayaka ko se lela te, ayaka ko lela te ko se la matete ko plaire joke te. Siko to ngato ba ya bijou yo ayaka ko lela nini. Ye bisa biso dikamango o ayaka ko lela lela. Bowela nini? Bowela nini? Chérie non na kati pasa. Ah nzambe likamune boye. Chérie non je peux payer là. Ya bijou biso fié. Maman epela ekolela na kombo na yo ayebisi biso cause. Voilà. Ayebisi biso cause. Nalingi yo te bijou la gani po olinga chérie non. Alingi yete olinga chérie non. Osenga ye bolala nangala kasho. Natike la mana yo loko la misé. Abesa kwa misé na nakuni. Ah bien, natiki la ma bijou la quoi misé na ndaku nanga. Natala ngwa ah mukolo yo ongola chérie non. Aboyi na ye. Atika elamba na ye na ndaku lokola misé akanisaka jour chérie. Comment y a tout classo na sujet chérie non. Ya bijou fa yebisa biso ka cause ya ye na sila ba wela nini pour être tout. Voilà, tout le monde est sur déjà et entretien à Bisso. Vite fait, tout le monde est polémique sur les réseaux sociaux. Autour du monde, on dirait maman bala comédien qui est là bambri ma bambutu butu. Tout le monde peut la coquette ça nous a menacé, tout pour beau. C'est bien. Tout qui ba monsna musuki banabi mabi qui est beauté, match à zongelier on comprend pas. C'est bien. Coquette na ma coco na beauté image baza bien. Bon ceux qui est moko Rita. Ceux qui nani beauté image ake ko tokele porte. Akei kuna ki a cédé. Ya beauté image nini ya coquette nini. Est-ce beauté image pour akende kuna Rita cédé là ki ya boki alliance. Eza biloko mesa nango ali lemba. Ceux qui peut Rita ya PC lisusa ko a mesa nango yebila guna ngo. Ya sikezate akosala na ekaka ya a remarquer na ye. Akene mais sauf que akoninga koketa ye batika remorka ki abombi pe na alliance na ye zalaka wana pourtant ake ko remarquer ye nani Rita ya alongoli pa alliance te
kasi Rita soki beauté image ake kuna kosenga ye a remarqué a filmer biso ina pongi a filmer biso ye sorry a filmer biso ina pongi poto mona ke beauté image azonga aboka biso image ndenge beauté yaki na butu a remarqué ki ye poto yebi ke après ana sa sentiment akoki pe ko filmer aboka biso image na réseaux sociaux ata pa boki image ya remarquage ake beauté ki ko remarquer ya mabeka to mona beauté ya ibisi biso ke yena coquette sili a divorcer soki pa ke ko remarquer aza mama mwana ye eza problème te ye moko mtazo pesa ole yazwa discipline ya muto asundoli ngana mwana ake ko bala mutu mususu ye azokoka koteya mata azokontinue kopesa kasi yo bando pesa kaka mekuna pe azaka dans les mariages nani obima perdant yo. Merci. Voilà, merci Marie-Claude qui nous déjà. Votre dernier message par rapport à l'entretien, le lot. La question de la dédicace, tu vas le meilleur, tu vas la biseau déjà. Bah, le meilleur, tu peux s'en a débit. Tu peux s'en a débit, mais le quoi ici, tu lobby mingi. Bah, le meilleur, les prochainement. Mais merci beaucoup quand même, na bateau, batali biseau. Bato yo s'abonner na ba chaîne na biso, bato ba soutenir biso physiquement, moralement, financièrement. Merci beaucoup. De vous continuer à s'abonner. Mère Adeta Kukumba, je te salue. Merci beaucoup à toi maman Eugénie Mongaï, belle sans maquillage, le pommeau de maman Eliane Nitou, la femme de boss. Merci beaucoup à toi Tanya Ndjoui depuis Londres, je te fais des gros câlins. Merci beaucoup Nabino Toubolingara Malika Maniabosa tellement ébélé. Georgette Kandungu, je te fais des gros bisous. Merci beaucoup à tout le monde. Nabino Bato Bosa Bonaka. Merci beaucoup à toi aussi Décaré Bachia. Merci Mejimo Paradis Banasou Kandiambe, je vous salue. Voilà, meilleure vie à tout le monde. Talibiso, Abakouk, merci beaucoup. Likez cette vidéo, abonnez-vous massivement, laissez vos commentaires, ça nous fera énormément plaisir. Moi, j'ai dit toujours, on a besoin de matériel, caméra, machine. On en a vraiment besoin, plus micro. So, sungi, bisou, on a mis balé, on s'est fait Babakouk, qui bosse sunga moi, moi, on a ça crise, bosse sunga, na caméra, na micro, na machine. Merci beaucoup. Je vais donner le meilleur V à Madame Edwige Kabouik, 3 fois star, la dame du cœur. Un grand merci aussi. Bienvenue parmi nous, Madame Rokia de Paris, un de ces 4 matins de Rose dans la Brazawana. Madame Rokia. Madame Rokia de Paris. Voilà, Madame Rokia de Paris. Ça, on peut peut-être échanger l'histoire. Je vous dis un grand merci. Abonnez-vous maintenant sur Vérité News officielle. Laissez vos commentaires, vos j'aime. Ça nous fera énormément plaisir. D'ici là, portez-vous bien et bon suite de programme sur nos antennes de Vérité News officielle. Au revoir.